Africa. Oh, tuko juu Africa. Oh, tuko juu namba. Tupendane, tusibaguane. Unaua ndugu yako kama kaina. Watu wengi wanakuwa na wivu ya Afrika. Mbote na balandi na ya Congo ya Lobby TV, na balandi na Africa Telema TV, na balandi na DC tuta bango. En tout cas, dans la formation, c'est vraiment parce que vous avez besoin de bien présenter émission na biso autonomie kolala. Rendez-vous des stars et peut ça m'a toujours dans l'univers Kenge. La fille à maman bilelo a lobani mingité ya lobani mingité mais hotel ça ne bandeko bazo ngulungu na musalo vraiment ba biso ba o ba diri to côté biso ba inate quand ndenge ba forma biso e pas président nga Jerry Cobetos mobalo apesa ba sele mobalo asepetsa ba fille mobalo aza bien ninga apesa biso formation ya biso to sa musala o mingi le to yebi liste noire et bimi. Liste noire et bimi maman langa papa langa soko kosi na liste noire mi lukela ka dijo senga pardon bino biso bande ko so ba journaliste bande ko so pesa asamo to komisi ba musicien ba camarade na biso eza bongo te do sa so musala bien te o komisi musicien camarade na yo ami privé na yo en tout cas bon tout ça sous salate tout le gâteau ça la moussa de toute information na bato bazara la poste information da ba biso ba oyo to comme ça musicien te comme musicien comme privé na nga non les arabongo te beaucoup na ba liste noire obika côté na liste noire aluka senga pardon Jerry Cobetos ça donc makambo on te telemela biso moto yeba sous lelo ba patron ya ba site. Bon, comme ici, biso esclave na bino, et ça bien te. Dès que nous sommes le pan yo, tout ça me dit to yo kanaki, et non que yo au matissa, et ça bien te. Tu as dit que qu'on a yo, ne pour qu'on s'aille bon moté. Ou comme qu'on exige mon toye bise ninique, on assume le coste la 10 vidéos. On les a anormal, ça sous normalité. Dans un rythme galula, hein, fille à peu, mais moi ça peut même la moulouba. Alors il c'est une vérité, ni no biso to comme moi en lelo. Moi je que bato so souvent la fongo la plateau na ngana ya ba invité na ngai. Africa. Oh, tuko juu Africa. Oh, tuko juu. Soko lingi ba traité yo kitoko. Nous a traitement ya soin bino ba papa bolela ka imoro pemba hémorroïde, maladie de la nzoto. Toza na kumu ya papa, hein, monter ma mère revient na kata Suisse wa na kata Suède. Bon mon nazana pour ba traitement na bino numéro za soka bobengi to maman to tinda bino kuna mingi ka ba papa tala ka de bokoma. Moi ka yo zo nyanda ko moi ko lemba na papa zawana akepa kumu ya papa au traitement kitoko et ça bien vient na maso papi moso. Sans oublier à moi, la goutte bambo te belé, ritingalula, la c'est plus vraiment. Malheureusement, l'émission n'a pas ça, on a bien un ami Darling Love, on a bien un mot, et ça comme on a un mot, donc nous sommes à Darling Love, et ça référé déjà à bien comme on a bien un avenir. Merci beaucoup Noyambanga, na chaîne Misa Kitoko, Congo ya Lobby TV, na moi si Kitoko Boye, Jenny la fille à maman, en tout cas la CP ni. Vraiment né ko CP ni ngapi na CP ni, mitinga lula tout le monde a présenté l'émission na yo. To éviter makambo eso comme la case RD Congo, so mon na nini. Ba patron ba suite au bazali banda ba mboka, ba comme ko donc comme le quoi comme tu ba ordre mon boye, ba na semaine ko ta 10 vidéos. Invité, yo des choses sali à moto non sali à moti. Bon, nous avons informé Bayanga au Balinga Darling Love la cadeau de la presse, produit formé par Jerry Cobetos 207, il y a eu un wana papa et nous avons informé Binoke Darling Love a ça na syndicat. N'aimi que vous condamner pourquoi l'ongwe, pourquoi ni et ça n'a pas raison mon boye. Par exemple, on a bien même raison bouzo. Pour ça vraiment raison. Pardon, par raison bouzo balandeni. Pour ozaki na site kitoko obo la danga o la site bien o. Na site papa na biso o to sala comme ça ndeto lingi. Mbala moko kina place mo boye pour ozana salaire. Mbala moko okita lisusu o longa lisusu kuna vraiment. Jenny réalité bon.
bien sûr nazaki na Congo ya Lobby TV ba yanga nyoso ba yebaki nazaki pas Jericho Betox et ça le problème que papa nyoso abotaka mwana tant papa boti mwana akoli o papa ki sala ya foyer to abima et ça ndenge moko nanga site moko boye proposa ki nga ezaki signé par Jericho Betox transfert na vota makombo na te pour nous foulon pour na sa suwana et c'est ezaki transfert signé par Jericho Betox na kendaki kuna to bandi musala bien to bandi musala bien na na salaire non oui na salaire na ngapi problème ezani et le comment boye o ezo pe o représenter pe émission awa boye billet et le comment on a contacté pe comment te pour nous ah moi ils sont la vérité moi je un problème na son problème na ça fashion bon nga siko mwana tanga comment les até pour nous fouler nos petits succès pour moi on est bon aller na succès oui ça m'engage que moi et puis na liste au président o rason na tia azana kati obi liste on a eza koyinga président donc le roi de la forêt tout quand vraiment la personne ba coup de chapeau place aux alliés mais logo c'est les victoires côté on a ba liste noire ba comme si ba musicien ba camarade na bango ke boyo ke nembeka ministère non to ça ni camarade na kasité ba ça ba to ça ba musala pour tous les informations par la bango mais c'est que comme c'est bien privé na yo c'est pas normal le logo se retrouver à ba liste noire bon et logo wana et ki et solo na ba patron na patron na bana Londres et solo lina bango lobby ke biso toza ba aventuriers toza ba moins sérieuse ndinga lobby na bi ya e biso na théâtre e biso na émission té mais non regretter pour ce que e biso na théâtre jamais ko linga présenter site pour na kuti site na site ne fondé le 26 décembre to puta mo ezala na vidéo mon côté biso ne to sala ngo kezala mais à reconnaître en côté ce qu'on dans le théâtre comment on va bien passer qui aussi que maman va considérer qui déjà yo bon balobi te so dans le théâtre o c'est limité ka na mon théâtre o comprendre nga na sala déjà na mon théâtre na za présentatrice nous tunions soyez bien na théâtre na za rite de loi na nini na émission na za Darwin Love bon wana ko na ko lo bango na te raison vraiment on a longweli normalement de to sala ba émission na internet za ka 10 vidéos par mois il y a une invitation à l'ingénieur torturer biso to mona biso ba boy na eto nini na salaire na mukie wana ndo futa biso o kutu na no ekoka na te ko si ça passe na nga o ko si ça passe na nga o na zuwa kana avant salaire ya elekango déjà a biso 10 vidéos par semaine o ezala na no te na ebité ba boss nyonso bozana ba site bo mega mpe ko sola na ndeko na bino atakutu na ngai te bo mega mpe ko sola ne so ezala bo moto yende mto ka banda makambango na ebite maintenant on se biso ke 10 vidéos par semaine c'est ba c'est biso mongo mais oui kana mongo na mukie yo so proposer ngai 10 vidéos par semaine on a par semaine to calculer par semaine par semaine par mois tu as combien de jours mais avant comment tu fais du mois ou comment on a combien de vidéos yo bénéficiera on a souffrir finalement au pesi na pe condition bi ko ça ba si j'étais ko ça na ba théâtre il faut qu'on na ba pardon ce ko ba théâtre on invité lo on ni za wana ba ke ka ba théâtre na musicien biso tout au ça musala moko biso tout les la télé biso no tout édiquer masse mais ce ko et comme ba do kabola bino pour invité Darling Love vraiment bon so vraiment ba kabola biso eza sous patron moko so ya zoa buzoba patron moko buzoba vana ni kuna na Londres ya buzoba oui tellement abebana bon non t'as la caméra non loba yo patron o azwa buzoba est-ce que ko tika Jericho Betox ko tika na kimia so vani na Jericho Betox problème et ça te que ozwa na ba théâtre nyonso a kosi baninga ne ke ko so ba théâtre de ko pusa ba théâtre pe me na hotel yo moko ebi réseau Jericho Betox a moi na site na yo so ko ka no makamute parce qu'on a continué à faire na combo o Jericho Betox a na fana ne logo mo ata yo simbate yene mutu akosi ke ko tia bata théâtre te au ka bosa ni ke bata théâtre avec les basala pe cité za po ba théâtre na po ba sia na biso neti mama madongo ma auti kayubo alembi aza bosa ta théâtre e lobi ka te mama madongo ma fa lia ka ka be miso lia ka be miso théâtre bo chango wa alingi ba théâtre te bon ilo monga na olobe na oloba bien na ba deux patrons wana yeba ke ba okosa yo mutu jamais lingaka nga jamais na ko linga ngana yo to koka faut moi différence mo beza entre ngana mais ba okosa yo bazo kosa mais bazo kosa bino vraiment puis bazo kosa maka tous les jours les a raté tant vu mutu na msala na ndenga ba l'argent déjà la site qui to
allez patron nanga comme ko yebisanga comme cesse ka mutana makasi non wana linga taza déjà ko bomanga yi eza bien te ba patron site ton ozu de fillette moko boye andimi ko selo musala azotambola ba moya makasi tam so mata na moto on a tous ba maman osuma ba voiture te amata na moto zo risque vie na ye ya ko ya ko selo musala et puis ba patron ya zo buzo ba wana aloki pa muninga ko bebisa ka musala ya bandeko en tout cas ça bien te so ki ozo problème na mutu moko luka bo traiter na mutu la moko et non que au côté ça ka ba non so na kati déjà pour moi bien te place on a pele bo mi ko soigner liste nord déjà le roi de la forêt bino nya surtout na ba zo buzo ba na ba président na bola na kati déjà pour moi bien te moi conseil na ba président on a ritinga bon conseil non nous na surtout na ba collègue na biso ba journaliste to tika ko komisa ba nisien lokola ba ninga na biso ba camarade na biso to sala musa biso to zala mutu ya mutu te biso to za mutu ya mutu te po lelo osana misa jibe osana misa wera siko soko komi limite komaka ya mutu moko net exemple penanza bena ya yo kaka jeni to eloko soko komi déjà privé moi oya seul pas na ngesa les gens sont musalati ba bebisi musala ya mo wana tellement eloko wana batie na liste noire yango pe amoni ke ngai la cadeau de la presse na na moto na ngai ane mukolo ayani liboso na internet liboso na nga mais ye bazapa kaye mais nga sebe na ngeza bien ezomona yango nda luki ke aloba na patron na biso ba buzo ba ke ndeza boye ana sous patron non te ex patron oh ouais merci ex patron na nga wana aloba ne buzo ba ke ndeza boye bango ndi bazaboye agenda za mukie ngamo na kolukelo batu menga na kamwe ngana kamwe bon ye banda kala na zaki yo politique la bango ba quand le ministre on est maman tangu ba nini chaîne wana zaki na zéro to ba zéro vidéo zéro vie alukela bango batu bana ba agenda te lelo po batu na biso ba s'abonner elo mona comprendre ki ba poussa ki biso na chaîne na bango to ni to matisa chaîne na bango batu na biso ba s'abonner na oyebisa ba fan na nga nyonso batu na nga nyonso lokwa bango balingi bakabwa na nga na mabe bolongwa na chaîne na bango bo s'abonner biso na chaîne na bango ko to beto kuma mabongo peu de jours format déjà oyayo oui nous avons informé bino et indi avec la cadeau de la presse Darling Love ni loko na ye moko la patronne to ba ngape la patronne ko kuna le mo sana ba chaîne na bato e patron mo ba koma saka na ngape ngana téléphone ba ngana n'importe quoi abosani ke yazela ngana sa ile musala po site ne ko tambo si a respecter nga été yango wana na décider tellement pe nazala mutu nanga apui nanga makasi apui nanga pena ya makasi côté na telemela kanzeta malili alobi nanga osaso pas mututé na décider eloko na moko fo efongama vitesse TV pourquoi na babi eza vitesse TV ngana obenga cours des grands et yo kanango ponga desi na salama déjà produit formé par Jerry Cobetos ponga bazapamate jeninga bazapamate so ba bundisi na longa na chaîne na po ba monaki bamonaki to ba chaîne mo bono eyebani te mais so koto tali ba vie wana boleli c'est bon yango abundisi mais nga non regretter makati pourquoi koza ingrabo bango mi bali pourquoi ba koza ingrabo ezaki mutema mabe tant au monde déjà bon tous à la peine ma reconnaissance moi ata moi ibelete ya moi mukia tant au monde que na site na ezaki na zéro vie ozi bana basi ya bato ya kitoko epo ya bia baza para bango te basevi na bango ezana mwaya okoti bana kata site basevi mosala kitoko e apo bobete bango bachita nsima eza vraiment bien te biso tozozwa formation elima ya Jerry Cobetos papa azala motema polelo azofongola so bakinifia kingi la fille ya mama po tozalaka boye papa azofongola so porto kelasa motema te donc atitikaka biso te tosala mosala na volonté na biso conseil kaka ezalaka kaka bosala mosala beni tosala mosala bien oti tokomochite vers la fin émission vraiment moi dans la fraka bon comme tu comme la fin émission la vie selon mon loba na continuer quand na obeta c'était na oté ya patron site wana biso to bima na biso moto to pela samongo vraiment et on a loba kaka na zo ebisa ye mutu wana vana neno Londres oto bala mwasi no ka minte zubo zo na otan ya kosala bolingo mwa mbala bongana songi te ozape patron eloko lo kibeno eloko na yo po eloko no wana ka eloko no wana comment na obenga ngo eloko pe plus o pe to kotsa pe ma idée pe ganga oui na obenga ngo eloko tellement yo o yebisi baninga na yo ke il faut ka to sala
na ba musicien et là on a polo yo zo proposer nga yo pas trois sites zo proposer nga ke il faut na sala ka na ba musicien et ba na kana bo yo patron loko nga agenda na ngeza faible na za agenda mokie okoki pe obenga na musicien à partir à kuna obengi nga na ke yo ningi bongo te ngai na ke pesa nzoto na balala nga likolo eloko za nga te eza ni Algérie na biso ponga na za sida na tulit ponga na basida na maladi likolo ya site na yo eloko eza ngaite yango na tellement na koko sala ngote na boya ki on a préféré na sala lo na mo tellement pe nzeta malili na ngalobi vanda ozo pelele la kote osasu na eloko motote trop c'est trop hein oyo zoloba oyo yo ba journaliste o batala plaf ba journaliste o ba céder ba nzoto mo est-ce que ça vrai vraiment ba journaliste quand on va musala bo ke céder ba nzoto on invite ma kamuzolo ba peut-être Jenny la fille à maman et là au monde on est bissau quand on a parti de l'eau na sur na mambo ngana ceux qui ba o ba sala musala ba on a voix normal ba oyo yebi wana neti o wana zo kwacha ba trouble na monde la musique o che trouble koto na monde la presse o che trouble finalement zawa neti ye wana pena so ka tembe so ki a no linga répondre nga a ken ma sa si test à sida a no plein de mission nga pe na salisi ya ngai po bango batala plafond nga na kokota la plafond te tant que ça musala na bosolo oui na kota la plafond te na kota pe sous plafond te po na nini ke si c'est ya ngai te que bana batesa ba plafond ba patron ya ba suite ba musicien ba comédien ba nani et là on va battre ba bossa na tango zo exiger je sala na misia bo misia linga ba pesa e misia to na mbongo to yebi misia linga ba pesa e so pesa mo te fo pesa nzo bon si ça prend une mission tout un dé so na mon peut c'est aux obligeants céder ce qu'on a la bossa la montée pour moi depuis na bima bonne bima te na sana mission munene na sana jibete na sana o rater sala mo pa oté mais na sala darling love poto yebi ngai siko eloko ya ngate ngana de sacrifier vie na ngapona eloko na oh bénéficier le so ku fi ba non ne ba bénéficier non so ku fa otiki la tike et comme il y a darling love te comme il y a plasma simbate moi j'ai une décision pour quitter vraiment et ça vraiment bien été le seul moment passe ni na ni dans cela de konanga moi si en tout cas ba patron ba si tous ça kana moi attends moi dans ba respect wa ko pesa biso attends ni fils attends moi un sérieux ya respect ne ça rappelle bien tout ça pe ba bana ba tout ça pe na ba famille tout ça pe na ba leki tout ça pe na ba ndeko pe ba ka libanda ba tala biso ne bi ko tala biso tout ça moi ba confiance moi pe ça confiance ne biso pe ça no confiance et non qui beaucoup me ça biso ba esclave na bino ba ça kana na biso non vraiment bien été donc comment chuter vers la fin de l'émission de biso dans avec nation vraiment ya ko ya belabino darling love moi na muluba moi na kosa la carrière na ye moi na azo pour ça musala na ye et non qui na pour ça ba mbongo non qui va pour ça ba sentiment non moi na il a fait maman son au cadeau na ko pesa en tout cas vient na JPO et le parent responsable en tout cas na peso raison merci beaucoup pour na conseil au moni sakingai et là au moins on comprendre ba linga ba fina mais ba ko kite tellement biso to za batu to bima na biso moto zo pela samunda to bima biso nulle part to sala ba émission cartonna pe eyokana to sala ba théâtre eyokana siko yo soki oboy c'est que vous avez loko mon côté et lo mon ko ba merci beaucoup pour na ba conseil mais to zakaka bo s'abonner na vitesse TV avec Darling Love la patronne la bonne et ça ko bébé JPO en tout cas ma pe na moi conseil vraiment na yo kaki de moi lisolo ma vraiment yo za biso pour ça qui a biso te mo bunde la biso boité ma respect belé na on peut ça ba moté la ngai dans le moment ba moté nyonso na ba fan na ba fan na ba linga Darling Love o ba zela kapena o pena za ka so ekotité Darling ekotité poigné ezanini na maman madongo mala patron na moi si ya ngani fioti ngoma maman social na filo bola qui sa mère double na leli maman et encore na mon docteur privé mon docteur John Maonzo Mutabata Chéri Kobetos de CC il a voulu il faut singa permis pas Chéri Kobetos il na bien avec le beau quoi yawe encore na Freddy Kasongo ba moi on va mo na katalonga sur la bien Freddy Kasongo to sa ngo ka ndeto yo kanaki encore na président Muzombo droite mutunia sur le Darling Love j'espère que numéro na repesa soute numéro na non na repesa soute mutunia ça yebinga bo luka na ba chaîne
on a zalaki botwa nim na ngai to beta mon kande to beta mon Facebook tout mon boba na soutenir moi na to beta so ba numéro parce que moi je suis la patronne la patronne bosola na ngai le kwando so na ngali boso de siko na komi la patronne un peu de respect ngana ba mo nenge moko so ba sa si renya moko biso so to vena ba kitsa ba patron vraiment comme là le sai moi j'ai combien torski toro wapi la patron na moi mukia ba ngenge na moi mukia beta na munda pe mpakolo ba bina ba ne to moni rit ngalula darling love na kata borne moko vedi nga pe ozwa ngo futa nga salaire na vedi ata mo ba ni mo bo na kata de ça rama bien o senga mabe ta e bimeli nga vraiment na leli mais na pesi mbote na oya ngai mon choua jogo ba gros bisous na pesi sou mbote na Edi Makanga mon seigneur na pesi sou mbote na Sada Fashion ou ligne la fille à tatouage et puis sans oublier na nous code la fille des promesses serve na leli yo bo pesi ko bet na Sada Fashion moi na la nanta sama ya misu pour sama ya misu na bozong sama na pesi sou mbote je na gérer comme un torse patron au salama patron a testé na plafond patron o sura ninga bien patron on a vendu la kimia pena kama ko na bo evedi na vendre la kimia pema na ngoni na ngai na pesa ba mbote belé na pesa mbote isusu na mama Esther Mangoko na maman que chérie bondo kuwa na ba gros bisous na pesa isusu mbote na vie na nga du voanda na ya na nga susu alenti ka na pesa ba mbote belé na ba fa na nga tu bolinga nga numéro za wana benga tu ni faire kingi pour la moi ba concert pour na moi remarque pour bino ba makudianga na ba makudianga ba makudia nanga tout cas vraiment président ou a continué na liste rouge Darling Love yo ye bien président ou en tout cas ba coup de chapeau ba mambo belé bravo vraiment au sani pena musa malamu ya lobi na été aboya le kanabé miso ko ya président moi a l'obésité to ba sani ka liste rouge yo tellement ba ko na liste rouge et ça yo bulu ye ke ngana obene muta bulu ye ba makudia ngana ba ya mampana mampala Jennifer Kenge na biso ba mampala bo fana ngone na bino ndia bo liste rouge et na mito so président wa so na sa mo lo mo bo be so ta presse no so yete me Darling Love ko bana wana ngana ofana so no fana kota ba patron la patron na les livres de ça qui sont bien vraiment tant qu'on ma casse na page songi mabe bazo ganga ba tuna ba koso na ba ebité songi mabe en tout cas ma casse na promotion ritinga lo yebi yo ki dans ma solo oui songi ba coup de chapeau mo yo ndem do bilisa ba botika songi bon Darling Love pa ye wana na chaîne na ye vitesse TV toni ki songi toujours salela ngo ki songi ba o ka son ba pour na lo déjà tant na to ça contrat na bango tellement dia na vivre ba patron ba site nde bazaleli na lobaki o site asuka na osala so na longo ana ok na pont na amba alors on va voter là songi c'est la mission promotion le retard songi to yindi ça ka to be ça to Darling Love tant aloa alors on a voulu le locataire mbala na pont na ngai pe sima mina nzeta malili na c'est bien donc on a suka ya Darling Love oui to se fait la kiko ya mari vraiment merci à la prochaine bye bye Africa go to koju Africa go to koju namba tupendane tusibaguane unaua ndugu yako kama kaina watu wengi wanakuwa na wivu ya Afrika wanakula